Mbote na bandeko balandi nyonso ya Voice TV officiel. Mbote na bino bisika nyonso bozali. J'espère que tout le monde aza bien. Biso toza bien na ngolu na Nzambe azobatela. Merci na bino nyonso na nde bozwaka ta na bino ya kotala belema na biso. Tikete Nzambe na lola apambola bino, Nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Ndeko soko zana nu abonné na kati ya chaîne na biso te, joa quelques secondes ya ko s'abonner na kati ya chaîne na biso pe ya ko liker vidéo eza nango gratuit. Alors bandeko lelo na yeli bino ndenge nini ya ko sokola bis na biso ya mungusu pe kolongola zei. Donc na kaboli yango pona video za mulaite po bandeko bazo senga lakisa kandengo zo sokola, lakisa ndenge zo sokola biloko. Alors recette bokozwa yango lobi lelo totie video comment ko nettoyer poisson na biso ya mungusu pe kolongola zei. Alors to landa ensemble na kotika bino bolanda nga na kolobelo kote ba image ezoloba tokutani. Merci.